Ote, guten Tag. Herzlich willkommen im Deutsch-Lingala-Kurs. Boyeye lamu na cours na biso, lelo tokolobela mokili. Donc, die Welt besteht aus Luft, Wasser, Erde, donc mopepe, mai, pe mabele. In der Welt haben wir Bäume und Pflanzen, donc banzete na matiti, die Menschen, die Tiere, die Fische, die Vögel, die Insekten. Donc insectes, toza na banzete, banyama, bambisi pe matiti. Kasi lelo tokolobela mingi bato. Die Menschen. Die menschliche Rasse, vereinzelt gesehen, besteht aus einer Frau und einem Mann, dem Vater und die Mutter. Fata na mama soki basangani, bosangani wana epesaka mwana, ein Kind oder ein Baby. Ein Baby akoki kozala ein Mädchen, donc mwana mwasi, to pe ein Junge, mwana ya mobali. Ein Baby, donc mwana ya bebe, mwana wana ntango azokola soki pusani bakomaka eine junge Frau, soki azali mwasi, donc jeune fille, to ke elenge mwasi ya mobali akomaka elenge mobali to jeune garçon, ein junger Mann. Awa tozali na famille, di familier, baparent na bana na bango. Kasi tozala pe na famille élargie, oyo ezali bakoko, di Großeltern, epuis bakoko wana, koko ya mwasi azali di Großmutter, koko ya mobali azali der Großvater, bantekolo ya bakoko wana, tekolo ya mwasi azali di Enkelin, ntekolo ya mobali azali Enkel, noko na kote ya mama azali onkel, papa leki to papa kulutu na kialema babengaka ye onkel pe kaka. Tata mwasi, mama leki to mama kulutu na kialema babengaka bango die Tante. Das ist meine Tante. Sie ist Schwester von meiner Mutter. Donc elakisi oyo azali tante na ngai, ndeko ya mama na ngai to leki ya mama na ngai. Donc merci, natondi bino mpona lelo tosuki awa.